Yo, et du bon man, les big boss manager. C'est bébé M. On connaît les bails. Yo, et du bon man, les big boss manager. C'est bébé M. On connaît les bails. Je connais le délire. Anatima Kongwakoba. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +200. Oji mamacita, Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble, je t'ai dit je t'aime à travers le mininga. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita. En plan ensemble, je t'ai dit je t'aime à travers le mininga. Quand je pense à toi, je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le Mbote, libota na ngai mbote na bino. Donc awa toza na Makadam, toza na commune ya Kinshasa. Ndenge biso nyonso tomonaki na ebandeli ya video. Toza na Makadam oyo eza liboso na biso awa. Donc eza mbula ebetaki bomoni mwa ba mai esali komeka kovanda. Donc c'est normal, boyebi Kinshasa soki mbula beti trop ndenge ezalaka puis mikolo ba mbula ndenge ezobeta. Donc awa toza na croisement ya deux avenues, toza na Makadam yango yo liboso na biso awa. Donc place mutuka wana ya jaune ezali wana Makadam yango yo. Donc eza Makadam toza na commune ya Kinshasa, toza na Makadam et puis oyo eza avenue. Donc avenue eza ya munene to pusana to kota na kata lupango. Voilà, donc a toza na kati ya lupango. Lupango oto lakisi na ndenga libanda kati nango yango yo. Donc kati lupango ezali ya 11 mètres et demi sur 15 na bandeli. Lupango eza 11 mètres et demi sur 15. Donc oyo eza na ndenge nango ya kati. Na ndenga libanda to bomonaki ba maison commerciale batongaki na se bakulaki likolo eza pe na forme okoki komata likolo. Donc ba maison commerciale yango wana parce ba mabende o nyoso to mona ezali. Voilà yango wana. Et puis awa toza na ndaku ya intérieur na kati eza chambre salon o bandeko baza wana baluwaka yango. Donc y a pas moyen ya refilmer na kati ndaku to kozwa bandeko. Donc ekosimba te. Donc yango wana tolakisi bino ndaku o na kati bat baluwaka ezali yango une chambre salon et puis ba maison commerciale o eza libanda wana na ba installation to mo na kati libanda nango yango yo. Donc voilà ba maison commerciale otolobaki yango yo na Makadam na commune ya Kinshasa. Ba référence musu to repesa te yaka kotala benga biso en privé to resolola. Donc eza musika te na Prince ya Kabambar. Lupango babandi yango $150,000 à discuter. Prince ya Kabambar yango na liboso place immeuble wana kota mo ba rouge ezali. Donc $150,000 à discuter. Ozana 6 maisons commerciales yango yo. Ya liboso yango yo to tanga ti ekei na 6 ebimisaka $600 américains pour na ba maison commerciale. Donc par maison commerciale il y en a $120 fois 6 $600 plus ndaku ya kati ba luwaka yango 70 ou $80. Donc et puis so ba $680 na état oyo lupango ezaleli. Donc $150,000 à discuter. Biso tozomona ndenge ezali. Donc ebimisaka nde na lobaki $680 le mois na état o ndenge ezaleli. Alors que ndenge bakula likolo wana
oza pe na possibilité ya komata lisusu likolo soit osombi lupangu utiliser na kati ba maison commerciale etikali pona kokotisa mbongo. Donc na état oyo lupango ezaleli batie yango $150,000 à discuter. Biso stoyebi commune à Kinshasa, commune à Lingwala, commune à Barumbu ndenge mapango ezalaka cher. Awa toza na macadam. Donc bonne chance na Onions Barosa intéressé. $150,000 à discuter. Oza na 6 maisons commerciales na ndaku na kati. Oizake ezoko tsambala moko eloka mukie. Bonne chance à tout le monde, merci.